Bah, pourquoi pour Patrick? Parce que dans la loi spirituelle, il y a famille naïe et ça qui déjà na accès wana. C'est-à-dire bah parents naïe déjà, bah grand-père arrière bah parents naïe bah qui déjà bah qui initié na kati ya occultisme. C'est pourquoi il y a qui bah pour na qui kakaye. Herbe esprit bah régner en haut bah pour régner plus de 20-40 esprits. Bah jui en haut bah injecté en haut na bracelet ça kaka objet parce que esprit ko ko tana objet nyonso mais boyebi ceux qui par exemple aux mutu neti JDT molo par exemple na lobité ceux qui ndeni ozu omoni beauté mo razara nango beauté JDT mo so tali JDT omona ana beauté mo mystique neti moi si neti ceux qui ndeni nini on a pris exemple sur ozu batu neti à l'époque batu neti ba fali poupa au tali beauté na beauté mo mystique et ça na être mususu auto mona rabazara na niveau ya séduction net ba sirène te ya ba sirène eleki par ya ba fi o bozo mona tozolula ka ba beauté na bango tozolula elateli na bango tozolula nzoto na bango 80% bazaka opéré na monde ya ba sirène na robete la bino histoire ya mwana mwasi moko mwana wana à chaque fois azalaki sokozoka ba malaise faut que no fanda ka pembeni ya rivière côté ya mai ya njili so afani pembeni na mai ya njili azalaka koyoka bien nga so naza comprendre nazalaka retourner mais yo pourquoi so yoki ba malaise oyaka ofanda pembeni ya mai ya njili na opesa mutu to okende cancer face à la esprit fort mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Fada, thank you Fada. Chers amis fidèles, la balade sont toujours aux Okalibako. Il y a quoi d'ambition à la chaîne à Nazarien TV, dans cadre émission à Table Sainte, présenté par votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba, il y a les Nazarien TV, un grand merci à la servante de Dieu, Maman Tiffany Moukoya, pour la confiance au PC. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle Alain Kerkala Lobo quand nous avons régi. Je dis un grand merci à Maman Esther depuis France. David, vous êtes tellement ébélé, vous l'avez vu partout dans 4 coins du monde. Aujourd'hui, je ne serai pas seul dans 4 émissions à Notable Sainte. Je serai avec mon invité, le frère. Les frères, mais ça nous bien les juges, mais c'est les juges, vous voyez bien très bien. Avec les journalistes, il y a tout, il y a histoire. Alors, par rapport à la révélation, on a par rapport à témoignage. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez vraiment branchés, restez toujours connectés dans les Nazarien TV. Na Hervé Oazansi mais la caméra à fond la caméra avant de présenter bien invité dans la même quoi le non c'est on a bon na régie à chaque fois vraiment cantique aux yeux défier ba nzambe et puis ça ba na nzambe le comme le sac comme on conduit la servante d'aider Maman Tiffany Moukoya et puis on se retrouve après cette chanson.
yo, bina na yo. Vandisaye. Assis 630. Vandisaye, on y va. Afandi. Pardon. Assis sur son trône. Oh ya bison tambe. Assis sur son trône. Vandisaye. On y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Voilà, na émission, ça lui plaisir. Na Philomène Moukoya monté ma bivance de mot, pourquoi pas à 3 fois boss Jack Pro depuis France na émission, on le sent comme on dit et ça lui vraiment plaisir. Non, c'est là, na Hervois, c'est ma caméra, fond la caméra, na présenté Mino, les frères, messieurs les chises. Bonjour. Bonjour Darkel, bonne santé. Santé qui est bon, yo, santé. Oui, ça va, Dieu fait grâce. Moi, tu n'as pas de retour, tu la biso na. Les Nazariens TV, vous continuez à s'abonner. Nzambe apambola biso. Nzambe apambola biso. Babi que cette émission, c'est une émission chrétienne, on ne peut pas commencer cette émission sans tout cabango dans beaucoup à Nzambe. Moi prière moi quelques minutes par rapport à abonner aux yeux quoi qu'on a besoin à ce moment. Merci. Tosambeli, merci Père éternel. Tous ces moments on a beaucoup na yo. Assister bandeko baza malade na ba hôpital ba oyo bazali ko bela pambola ba abonné na biso balinga hôtel biso totike émission ona maboko na yo na bandelpe na ndenge to sukisa na kombo na Yesu masanzo lezonga pa na yo amen. Merci vraiment l'homme de Dieu to kota na sujet autorobela mukolo ya lelo l'homme de Dieu la fois passée la makio bando beta li solo témoignage au deuxième partie témoignage suite tango ezaki. Voilà. Merci pour l'opportunité d'Arken nandenge opécition ndakisa to partager mon connaissance au na bande ko mususu au bazo télévision na bandako baza partout à travers le monde. Merci pena Colochen il y a Maman Tiffany pour l'opportunité. Alors dans cette histoire, il y a un frère qui est Simba Kisi. Et comme na Kisi, comme na temple yanganga. Pour Kisi, azaki emogote, azaki accompagné na ba camarade na azaki total 7 personnes. Et bakomi nganga atali bango nyonso lobi na bino tout muto na moni azana ndingisa kokota ezakaka yo mwana oyo Patrick. Alors pourquoi pour Patrick? Parce que na ba loi spirituelle il y a famille na ye et zalaki déjà na accès wana, c'est-à-dire ba parents na ye déjà ba grand-père arrière ba parents na ye bazaki tcha ba oyo bazaki initié na kati ya occultisme. C'est pourquoi il y a qui ba pona ki kaka ye, c'est-à-dire bando ki bazaka déjà na facilité à comprendre peut à détecter ba oyo bazaki déjà lié na makila wana ya Kisi quoi. C'est pourquoi bon mon a mutu nyonso ta ko simba Kisi. Ba tumsoso ba simbi Kisi ba bela ma bomba. Pourquoi? Parce que na ba loi ya famille na bango ezo permettre té. Mais yé ezala ki bongo té. Alors a kotaki pas zo Kisi, azoki ba Kisi belé, azoki Kisi ya séduction, azoki Kisi ya force, azoki Kisi ya domination, c'est-à-dire ça ba Kisi ebelé. Parmi ba Kisi ya force ba pesa ki bracelet. Bracelet on a soit là on a le beaucoup à tête sur 10 personnes 20 personnes à bailler au beta bango la dégrossant en té mais sur talim ton ozo beta bat nzoto na on demo muchopi mo boy santé à malongate donc c'est là qui déjà na kati ya force ya Kisi ya frappe c'est dit sur simba Kisi ya force en fait ils alranini il faut nous dévoiler pour bande ko ba comprendre pour bana bango peut un jour ba se laisser emporter na ba influence wana et ça la rassemblage il y a ba esprit esprit c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir mais au koko c'est manifesté
herbe esprit ba réunir yango ba ko réunir plus de 20-40 esprits ba zui yango ba injecter yango na bracelet ezaka objet parce que esprit ko ko na objet nyonso alors yo ozala en permanence na objet wana ndeko sala contact physique ya force na yo pour que au sala ba démonstration ba catcher pe ba sala yango. Alors en ce qui concerne kisi ya beauté ba pesa qui est kisi ya sirène. Kisi ya sirène ezali ba musicien belé ba sala la rango na kotanga ba komboté mais boyebi ceux qui par exemple ozu mutuneti JDT molopo par exemple na lobité ceux qui ndeni ozu omoni beauté mo razara nango beauté JDT mo so tali JDT omona ana beauté mo mystique neti moi si neti ceux qui ndeni nini wana pesa exemple so ozu batu neti à l'époque batu neti ba fali poupa osomona otali beauté na beauté mo mystique. So area qui est aussi ma kisi. JDT na ba fali pour ba travailler na si na ba sirène. Na lobby te ba travailler pas dans parce que pas le PC kasi le PC non na lobby à l'époque exemple c'est ba banda qui fali sika ba bandi na ni kisika otalo moni beauté mo za nango beauté mo mystique. Alors na suki wana na lobby l'autre puis c'est exemple si vous prenez ozonga na ndeko mobali area ko aussi ma kisi ba pesier kisi ya beauté. Kisi ya beauté en réalité c'est la sirène ou ba transmettre na katia corps ya monto. Pourquoi sirène? Parce que ba sirène bazali ba être ou bazali spécialisé pour nous coopérer ba mission ya séduction. Et ça na être mususu auto mona rabazara na niveau ya séduction et ba sirène te. Ya ba sirène eleki. Alors elle a zui yango elongi na ye soko tali yango bomona neti mutu mo bo neti mai ezoningana beauté mo akomaki nango misu nene tezo briller blo mo bon. Alors moi si nyonso romona ye il faut la séduire. Mobali nyonso romona ye faut la séduire. Pourquoi? Parce que ba travailler qui. Alors nakangana no parenthèse na rolingana expliquer bandeko en ce qui concerne monde ya ba sirène. Tozali 80% dans le monde oyo na présence ya ba sirène. La plupart ya ba fi o bozo mona tozolula ka ba beauté na bango tozolula elateli na bango tozolula nzoto na bango 80% bazaka opéré na monde ya ba sirène. 80% ya ba je vous dis 80% ya ba fi bazalaka opéré na kati ya monde ya sirène. C'est-à-dire quoi? Moi na nyonso abotamaka na ba entité ya coutume na bango ezaka na ba loi spirituelle o ezalaka établie. Et parmi ba loi wana ba parents na bango to ba arrière grand-père na bango ba sala ba pacte na ba être supérieur o ba bengi ba démon. Ba être supérieur wana tant sous bango ba kozala ba ponaki le monde Yamai, monde de sirène. Ceux qui basent alliance par exemple, le monde de sirène, de okomona parents ceux qui aboti moana ou soit il faut abana na abali sabango na kati ya monde ya ba sirène. C'est-à-dire omona bana msusu azokola ye abala kate, yazo mbongo te, ye vineza kaka échec sur échec, maramuna e simba kate, aroza ou soit à vivre à courte joie. Les lois zumbongo a régné l'obéissance. Le doigt na zumbongo l'obé aller est signe. Pourquoi? Parce que na plan spirituel azalaki déjà marié, babalisa qui est déjà. Babalisa qui est déjà sur azam mobali, babalisa qui est sur azam mwana mwasi. Yango moni na vie na ya akokakara ko sale lo côté. Sur ba biloko wana ezalaka une fois soki nzambe a révélé yo yango nde okomi ko comprendre ce que cause ya blocage ya vie na yo, de okomi ko senga na Saint-Esprit alukabi misayo na kati ya ba blocage wana. Par exemple, dans Robert Telabino histoire ya mwana mwasi moko mwana wana à chaque fois azalaki sokazo ka ba malaise faut que no fanda ka pembeni ya rivière côté ya mai ya njili. So afani pembeni na mai ya njili azalaka koyoka bien. Nga sona za comprendre na zalaka retourner mais yo pourquoi so yoki ba malaise oyaka ofanda pembeni ya mai ya njili omona baniko yemba nzemo moko azako yemba nzemo moko soki c'est mon bizarre ça comme ah baba heni shika nini ama shika nini ama de moment bizarre on comprendre. Bref azaka copine nanga azaka mwasi azaka copine nanga ça va vivre non. Oh mwana wana azalaka mwana moko uta na se ya mai
ozomona mama na ye na papa na ye bakutanaka papa na ye azaka mutu akisi zemi na ye eye papa na ye na mama baye bakabwani bakabwani mama kenda na zemi wana akenda kosala pe bavi na ye en réalité mwana wana azaka mwana oyo déjà appellation na ye utaka déjà dans se ya mai aye koya na mokili mwana wana tant que ako comprendre tes réalités à vie ou azali pour aluka nzamba azala délivrer à revivre toujours na ba blocage. Pourquoi? Parce que azali ko incarner sirène na mokili. Et comme bino tous nyonso boyebi que ba sirène bazali ba être o bazaka très jaloux, bazaka jalouse vraiment. Yango moni même ba tumsu soli balali basolo tara toujours abimaka na mwasi au mona alotaka akena se ya mai au mona alota abotaka kaka bana na se ya mai azana bana ebele ba bébé bayaka kolela amona ba présence ya ba soldat ba militaire balanda kaye ba présence ya azokatsa ba pont tout ça ezali ko sala appel na kati ya monde des ténèbres. Et puis bande ko na biso fait comprendre ba yebelo comme encore très important mokili o ezali formule. Et la femme, c'est une être humain ou azali sacré. Présence, il y a être humain dans le le montant moi nazali ko kelama. Ezalaka tout un mystère. De même mystère ya mokili et salami ezali ba composition ou ezali formule nzamba sali et même biso bato mokili ndeza ko vivre boy. Pour to réussir, il faut to la peine formule. Biloko na zolo ba ezali hautement spirituel bandeko oyo bako linga ba comprendre en détail et à large numéro na ngezaka toujours na pesaka bako benga ngai. Alors je disais moi c'est azali sacré. La plupart ya mibali bazali ko réussir na vite parce que dans le passé na bango bazali ko bimana basi oyo bazali ko bloquer ba avenir na bango. Oui. Je vous dis, et j'assume ce que j'ai dit. Comment ça? Ce sont des choses hautement spirituelles. Sur 100%, il y a plus de 65% qui réussir ma vie à cause des femmes. Destinées à qui déjà bien établi, avenir à qui bien établi, mais a na mokili. A kutani na basi il fallait pas kutana na bango ba désorienter avenir nae ba désorienter destiné nae yango zo mona diable soki azolinga a opérer a utilisaka toujours les femmes parce que arme o ezali les plus redoutables au diable utilisaka ce n'est que le sexe parce que le sexe n'est ali voie simple pour le diable ayeba ko frapper mutu yango bo mona ba pasteur mingi bazali toujours na sima sexe okomona ba prophète mingi baza toujours na sima sexe okomona ba occultiste mingi bazoko imposer bango toujours sexe bobimana bana na bino bobimana bambwa bobimana na ba chef voire même comme lelo bat ba même pour bimana bat faut balia ba kaka faut ba sala boy. Donc, on a comme une pratique démoniaque diabolique. Démoniaque diabolique. L'homme de Dieu, toujours là, par rapport à la révélation. Il y a plein de gènes où le vie là-bas récité à cause de Bassi. Très bien. À cause de la fille, on va travailler dans la sirène. L'autre, on a la vidéo circulée, la carte, c'est Afré décide. Tout le monde est étudiant, il y a Bassi, il y a Koufi, il y a plus de. Puis les étudiants basi bien basi au bakufi kolo ya coucher na 21 au bakufi fallait na kati Afrique des ko luka ko bima na bana mibali ko sala ba folie eza bango pesa esprit wana ya mabe ya ba sirène mutu et pour ça qui bango et activa qui bango pour ba ko matina li ba mema bona liwa par rapport à la fille wana. Très bien, merci Darken pour la question. On a alerté na maman nyonso bazali ba responsable ba hôtel biso na ndaku na ba TV. Ba parents faut faire très attention à l'éducation au transmettre na bana bino. Et ça est très important à chaque fois pour interpeller la bana na bino. Et ça est très important pour l'examen na bino nzela Zambé depuis bon mois bo jeunesse. Pourquoi? Parce que le diable a commis mikolo ko cibler plus les jeunes. Diable a ciblé sous ba mikolo te. Diable a comme ciblé les jeunes. Pourquoi? Parce que ça a besoin de millions de bana pour qu'il faire travailler ces bango dans le monde des ténèbres. Il faut comme esprit, comme exploiter bango. C'est pourquoi au roman a diable pour
activer intention ya bana ba jeune a comme ko créer les bango ba biloko bo mona ba innovation biloko ba ko bima o nanu e ko impressionner ba jeune quoi iPhone 14 iPhone 13 ba griffe ya cher ba Louis Vuitton ba biloko makasi bana ba ko na besoin envie désir ya ko no so ko salela biloko wana plus ozo mema bango na désir plus pe bazo kota na kati ya libungi okomona bakokuta na bato o bako proposer bango mbongo bakokuta na bato bako proposer bango biloko ndenge na ndenge une fois soka bakuti na makambo wana et ça sera fini okomona bango bako perdre bombo ina bango bo uti komona na Afrique du Sud plus de 21 enfants bakufaki na kati ya night club wana jusque là ba identifier na malamu te cause ya liwa na bango mais le selon ba soupçon bazali koloba ke ba kufi na empoisonnement collectif donc ba empoisonner bango mais na kati ya night club ba kenai ko sala nini ba kenai ko sala ambiance et là nini memi bango na ambiance ezali convoitisme kolula bilula lula koluka kozala na vie ya apparence koluka ko vivre vie moko ya bisengo on se comprend tant que ozo vivre na mokili il faut que ba ko sala chaque chose à son temps ko yeba que les loko nazali ko sala oyo cause to malheur nango eko kozala ni faut toujours kota la ciment pe ko lobake non makambo nazo ko sala oyo est-ce que ezali vraiment malamu est-ce que ezali mutuya ezali vraiment mawamini komona bande ko wana babongisi bombo na bango bazali trop jeune en tout cas ba parents ba sala vraiment makasi ba pesa na bango ba conseil balakisa bana na bango nzela bonzambe depuis bon mwana et vous allez une très bonne chose et vous avez une très bonne chose merci vraiment par rapport à conseil au PC yo ozamuta ba révélation nzamba lakisa biloko to beta par rapport à les solo oyo image oyo s'est passé na kati ya mboka très bien selon révélation selon spiritualité comment notre ancien premier ministre Nani Lumumba le corps naie yaki mais naie corps naie yaki linu ba memiango ba tchango na kati cercueil étant que révélation ni les a caché la kati ya linu ou ba memiango na kati cercueil na corps Lumumba. Merci beaucoup. Cérémonie et salamaki ba décréta que 3 jours il y a deuil national la bétandinion sur la République démocratique du Congo. Merci na chef de l'État Fachi Beton oyo a honoré de konabiso Patrice Emery Lumumba wazali bongo héros national. Omoni nde na utai koloba na Chine soki muto akufi batumbaka nzoto na bazwi putulu batie yango na kati ya boîte batie yango na kati ya boîte bakozwa putulu batie yango na kati ya ndako Montréal la éviter sur azala biso alors bakozwa putulu batie yango na kati ya ndako na kati ya ndako ezalaka pona nini ko se souvenir toujours na muntu wana à travers putulu parce que putulu ne zako représenter corps na ye mobimba d'aquel lelo par exemple na bito ko kufa so bazwi suki na yo ata ba se débarrasser na corps na suki na yo ezali ko représenter mobimba na yo c'est-à-dire linu ya Lumumba wana oya or ezalaki identité à Lumumba mobimba et ça corps na ye mobimba sur le plan spirituel ça représente énormément. Vous comprenez parce que binomo bomona ki ke bazoki linu na ye roi belge ayi bazolisa biso linu na biso cérémonie pe salami ba na linu wana c'est-à-dire corps na ye mobimba ezongi corps ezaka kate ba na mikuwa ba kozoka linzaka na yo ba kozoka mo eloko na ezo représenter corps na yo tout compé soromoni bato bakoko simba kisi basengaka bango kaka mo morceau eloko moko bo ezo appartenir na muntu po basana nango cérémonie tout ça elingi koloba nini sur le plan spirituel ezali identité ya muntu mobimba o bazali kosali la cérémonie wana alors dena otaye koloba bongi bandeko bayeba entité na bango bayeba ndenge biso tozali boye tozalaka toujours lié quelque part pour même Nzambe azali ko reconnaître ba coutume na biso même Nzambe so otali na ba histoire ya Bible ezana ba servant mususu ba serviteur mususu o ba belela ba esprit na bango elongwa iya c'est pour dire que sur le plan spirituel il faut te reconnaître pe o ezali bongo coutume
yango moni bato ebele bazo bonga na ba vite bazo kutana na makama parce que bazo yeba te identité na bango mutu fo yeba identité na yo na uti wapi vi na nge salami ndenge nini ba arrière grand père na biso basala ki ndenge nini to vivaka ndenge nini totem na biso ezali nini tout ça il faut ko yeba biloko na parce que ezali très important. Pour bandeko o peut-être besoin de comprendre signification de la koloba en profondeur ba contacter na numéro na ngai ezali plus 243 97 94 17 197 na bandeli plus 243 97 94 plutôt plus 243 97 94 17 197 to ba benga na Vodacom plus 243 81 88 65 383 ezali Charles Taylor ezali prophète nalobaki nazana na kati ba préparatif l'homme peut faire à qui il veut et chacun de nous a une histoire où yaye à trasarango ndenge nzambe abengela kai tout le monde est censé à juger ndenga lingi ils sont bazali libres en même temps nazali na monaka prophète azaneti voyant c'est lui qui voit les choses où azo prédire makam donc je vois tout et c'est ça donc où nzambe apesanga et je mets ça na kati ya exploiter yango pour na songa pe bandeko. Voilà ce que je peux dire. OK, merci vraiment l'homme de Dieu tokon venir la souka. Message d'une pour un concert où il y a les 30 juin et la question sur toi comme message d'une au groupe bana nzambe pour les 30 juin jour toujours indépendance il y a concert ya wingi odeta ba fête belé kozala message d'une groupe c'est tant que prophète tant que frère na kati ya corps du Christ. Merci beaucoup. Message na repé ça mututo okende concert face à l'esprit fort. Parce que milimo mabe ko circuler jour wana. Na bandeli ba oyo bakokende concert les 30 juin na stade des Martyrs, il faut bazala na esprit fort, c'est-à-dire bazala na dimension spirituelle parce que l'esprit est gozala ba sacrifice est gozala jour wana. Alors on soit mili et logo nini azali ko sala na merci mingi na Colochène nzambe apambola pour l'opportunité ninga zo pesa cette occasion to bimisa makam o pour ngo avertir bana nzambe na PCP merci na bandeko nyonso bazolanda ngai o ba sepela nga nzambe apambola bino numéro na nga na pesa ki na pesa mbote na nga na Marisa Chiamba na pesa mbote na ngai na Chic Mukadi patron chez biso na pesa mbote na Rosine Pemba Emily Seth Mainga depuis Canada John Mbongo Afrique du Sud Jumanda Kangola Paradis Toto na Kinshasa exaucé et puis Christo Toto. Merci beaucoup. Ok, voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba. Yanni Nazarien, je dis un grand merci à la servante de Maman Tiffany Mokwa, Hervé Opazaki Nassima Caméra, Alain Kiaka, le Boranzame, la régie, n'a PC vraiment Bambote et Belé. Quant à moi, on est toujours dans l'Obaka. Bafwa. Bachala, Vitamine Collé. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Congo longola loboko na litama
bangusa mai na miso tika bisenga-senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko po totonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Eddy Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. RDC, Nonga. Lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air franc, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les locaux a posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, mon pepa délige, comme beta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na beti ya kolia ntabate. Po bolingo ekangaki ye libongo. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David, yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Nonga. Lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Nonga. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekolo ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mameli Koutino, Accent Mongolama. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo oabuse biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati, pour mon pepa délide comme beta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwaji Tungaje. Mama Denise Nyakere Tshisekedi, Konsesi Papa. Acte 24, verset 3, Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kiaila. Kupeka tuyabe na Egypto, batika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-Josée Kafoka. Lelo Kongo ezi mokonzi, oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli mpe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50 atandeli Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani, Mwambi William Timba Kakanda, Jacques Kabuto. Congo eza mbi wa Nzambi. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza pasi ya Congo moko. Ekimela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Jedao Lumana,
François Moutombo, voici l'homme Mwena Mani. Mona Bokondi Congo Afrique célébrer. Okoki kozala na tendance na yo. Kasi oyo ezali kabwa mabele. Célébrer. Mwambi Godempo, le roi Jésus-Christ de Nazareth. Mwambi Tambuliko, tu as un Mwambi Jamonsko Kindomba, Israël Lamani. Le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ces bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo monanaka tempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisipana olongo na Nzambe oyo babenga na makoni aza mwana moto te po akosangai abongwani pete